Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pamboli nzambe pona mawa na ye. Na pamboli nzambe pona bolingo na ye na bomo na biso. Nzambe oyo azobatela biso butu na moi aza nzambe. Nzambe oyo azosala biso tozala aza nzambe. Ye nde azobatela biso na baproblème na makama ebele oyo diable azobongisa na bato na ye bazobongisa baproblème ekomela biso kasi nzambe na mawa na ye aza koampeshe yango azosala biso grâce azobatela biso azopermettre te na baprojet oyo nyonso diable azobongisa esimba biso. Tika ete kombo na Yesu Masia ekumisama. Nzambe azwa lokumu na grâce na ye likolo na biso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Liloba na Nzambe lobeke, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Na ebande na mokili ezalaki liloba. Pe liloba wana eza Nzambe. Po Yesu nde aza liloba. Ye nde apesaka nyonso. Ye nde achangeaka. Ye nde atransformaka bato. Po na Yesu nde toza balongi. Sans Jésus tokoresir te. Sans Yesu tokolonga te. Oyo nyonso moto asalaka tokanisaka te ke non eza na makasi na biso. Eza na makasi na yo to eza na makasi na nga. Non, eza na makasi ya Nzambe. Eza na bolingo ya Yesu. Nde wana ezopermettre biso tosala oyo nyonso tokoki kosala na ndenge ya malamu. Tika ete Nzambe azwa lokumu na grâce na ye. Liloba na Nzambe ezoloba na Matthieu 7 à partir ya premier verset. Ne jugez point. Alobi ne jugez point. To juger te. En fait que biso pe Nzambe pas juger biso te. To juger te pona Nzambe pas juger biso te. Po soki biso tozo juger baninga na mesure oyo ngana tozo mesurer baninga na tour na biso pe bako mesurer biso kaka ndenge to mesuraka bato. Puis Bible continue lisusu elobi nini? Avant olongola lititi oyo eza na miso ya moninga monana no poussière oyo eza na miso na yo. Komo koki komona lititi eza na miso ya moninga me na oyo ya yo poussière nano poudre nano omona ngo nano te. Nzambe alobi banano na kati na banano kolongola yo nde kopermettre yo mona ya moninga mpe ntango okokende koyebisa ye yango okoyebisa yango na ndenge malamu mpona alongola yango. Tozotala na ntango ndenge nini biso bakretien tozose comporte. Komoni bana na Nzambe baza kose comporte. Bapayen c'est normal parce que bapayen base comportaka na ndenge wana ya mabe po bango bavivaka na balwa na bango. Bango baza maître ba vie na bango. Bango badesidaka na vie na bango. Bango moko. Bango wana totia part. Mais na moko na ye na ye kolobela payen moko. Na ye kolobela chrétien moko. Na yebi ke Nzambe akosala biso grâce. Alobela biso na travers liloba oyo atie na kati na nga mpona toyeba ndenge nini ya kotambola. Po Yesu Masia atindi liloba na ye pe liloba na ye ekangoli. La parole de Dieu edelivraka. Liloba na Nzambe ekangolaka. Soki mutu akangolami na liloba na Nzambe te nayebi te soki okokangolama lisusu wapi. Parce que vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Bato mingi balingaka trop bapesaka bango ba prophétie. Prophétie echangeaka mutu te. Prophétie ekomisaka mutu agréable te liboso ya Nzambe. Non, liloba oyo ekangolaka mutu oyo komisaka mutu agréable liboso na Nzambe, c'est la parole de Dieu. Liloba na ye eza bénédiction. Alors bato mingi balingaka mingi bafocaliser na ba prophétie oyo nalotelaki oboye bandi basambelaka mpona bango nde amoni ke wi aza chrétien. Non, yango wana te.
Nzambe atindeli biso liloba na ye mpo te toyokaka yango, totangaka yango nde ekomema changement na kati na biso. Nde ekomema changement na kati na baame na biso, na kati na baesprit na biso. Nde ekosalaka Nzambe abana kolobelaka biso lisusu bien ata azolobela biso na bandoto, ata azolobela biso na bavision, tokozala na moyen ya capter message wana rapidement. Esprit na biso ekozalaka toujours connecté na ye mpo nzoto na biso, ame na biso ezotangaka liloba na Nzambe. Alors ngai na yo tokozala béni. Liloba na elobi eke to juge te. Nzambe abi ke to juge te, alobi to juge te. Ata omoni ndeko na wana problème, ata omoni likambo moko boye asali yo, kozala mbangu te ya kojuge ye, koluka koyeba mpo na nini ndeko wana se comporte bongo. To oyoki problème moko boye songolo epai ya mutu moko boye alobi likambo kaka ndenge ekendaka kaka, soki ekomi na matoi na yo, ata omoni bato bazojuge yo, kozuzaka te, kotiaka so bacommentaire te na baproblème ya bato. Ata mutu wana alobeli yo mabe, ata mutu wana okangi ye na eloko moko boye azosala ya mabe, kozala rapide te ya kojuge ye, tozala rapide te ya kokondane ye, me toluka koyeba pourquoi mutu oyo asali acte oyo. Tozomona komo ndenge nini bakretien tozose comporte, tozomona ndenge nini biso bana na Nzambe toza kose comporte. Bacomportement na biso eske eza malamu? Po bakretien bayebi susu identité na bango te, bayebi susu te identité na bango, bayebi te so baosalela Nzambe to baosalela Satana to baosalela nani. Paske songi kaka na bango, bakritike kaka na bango, soki bazwi likambo ya mutu to ya ndeko na bango, baza bato ya liboso ya kokrisifie ye, ya kolobela ye mabe, na bapaye baotala biso bazokamwa. Mais comment bato bazobengama bakretien base comporte boye envers bandeko na bango? Comportement na biso bakretien ekomi kokende mabe makasi. Comportement ezosu malamu te. Bato bazoyeba te baza banani, nayebi te koma koloba yango. Eza vraiment mabe makasi façon ndenge nini komona bakretien kotongana, koyinana, kofingana. Ntango azokende na église, azokende kosambela te, kotala kaka batu, komona ndenge ni ser wana azali, problème ezoye na mobali na ye, kofinga, kotonga, soki babandi kotonga, kojuge, koloba mabe mpona bandeko na bango. Biloko wana Nzambe aza nango posa te, Jésus-Christ aza nango posa te. Nayebi ke non esika Nzambe azotala biso azoka mawa, alobi kaka bato nga nakufelaki bango, kaka bato oyo, kaka bato nandimaki humiliation, kaka bato ngai nandimaki kokufa mpona bango, me tala ndenge bazose comporte. Tozana tozojuge baninga, kobwakela baninga bakayu, koloba mabe mpona bandeko. Nzambe azosepela nango te. Nzambe alobi, Bible elobi eke kaka na ndenge oyo yo mesure oyo ozomesure baninga, bakomesure yango mpe na yo. Biso toza basaint te, towuti quelque part. Avant tokoma bakretien, avant tobotama ya sika, tozalaki mpe na bahistoire, tosali bavie ya mabe, ya grave, ya salite, ya koleka, ya pasi. Mutu moko taza sa, touti quelque part. Me ntango toyaka liboso na Nzambe kosenga Nzambe bolimbisi, Nzambe ayokelaka biso mawa, atangelaka biso mabunga na biso te. Arapelaka biso te ke non yo anel boy nane boy tambo salaka boy. Arapelaka biso yango te. Bible beka za Nzambe oyo efasaka pe abosanaka.
soki alibi ata masumu na yo ezali mwindu lokola soki ndenge aza capable ya kokomisa yango pembe lokola neige. Mais pourquoi pas biso tozala lokola nzambe? Tolobi ki toza ba chrétien, mais faut se comporter lokola nzambe. To se comporter lokola ye. Po tondimi tolanda ye. Tondimi tosalela ye. Mais bizali na biso pe faut échanger. Toli kobongwana te, mais toza wana to jugeaka baninga. Toza wana to kondanaka baninga. Toza wana to lobaka mabe pona baninga. Yango wana Nzambe aye kolobela biso totika makambo wana. Ezopesa ye gloire te, ezoglorifie kombo na ye te, tozofingisa ye na miso ya bapayen, tozofingisa ye makasi. Nzambe aza na besoin ya bizaleli wana te, alingi biso tochange. Bato mosusu bakoma na pasi ya kolota bandoto, moye Nzambe apesa barevelation eza te, po ayebi ke non na eloko wana yo ozosenga ye akoki kopesa yo revelation te, po otuna Nzambe Seigneur nani yango asalanga mabe bandoto bavi na nga boye pourquoi Nzambe azopesa yo revelation wana te, po ayebi ke so alakisi yo motu wana okokende kofinga ye, okokende kobundisa ye, okokende kogangela ye. Po eza na bakretien mosusu bafingaka, aza kaka chrétien me bizaleli na ye echangea te. Omona chrétien azofinga, azoloba benjire, motu mosusu alobake non nakotia bible ya kote, nakobeta yo, nakolakisa yo oyo nga nazali. Kokanisa te ke non depuis tokoma osambela nde esalingaki nazala yuma. Nayebi ke biso nyonso ozalaki na balangage wana, nga mpe nazalaki na langage wana nano nasalaki rencontre personnel na Nzambe te, nano nakutanaki na Nzambe te, parce que nazalaki moto azalaki vraiment colérique. So nasiliki en tout cas nasiliki mpe nakolukaka no nasatisfaire kanda wana eza vraiment mabe makasi. Nzambe aza na besoin to se comporter kitoko. Nzambe aza na besoin to juger bato te. Nzambe aza na besoin te ke non po na atia biso juge te, toza ba juge te. Nzambe atia nga na o juge te, po to jugeaka bato, to kondanaka bato. Non. Et contraire, tango oyo tozomona ke ndeko na biso moko apengwi to problème moko eyeli ye, tozala bato oyo ya kosoutenir ye na prière, kobondela Nzambe, koyebisa Nzambe alimbisa ye, koyebisa Nzambe afortifie ye. Parce que lelo oyo mutu abosani vrai ennemi na ye, mutu abosani vrai ennemi na ye, po vrai ennemi na ye eza diable. Diable azokokende kokota na kati ya bandeko banzoto ya bato mpona autilize bakor na bango mpona bakokisa mission na ye. Po diable aza esprit, moye tomona ye eza te, moye tomona ye eza te. Alors azoprofite na bakor oyo esprit eza faible mpona ye akoaccomplir mission na ye. Alors biso pe bato lokwa discernement eza te, tozojugeaka bato, tozokende mbala moko direct ya kojuge ye. Alors nzonga nde biloko oyo ezopousse ndeko wana asala mabe wana eza Satana. Moto azosala bongo mpona ye alingi akotisa confusion na bakretien, alingi akotisa confusion na corps de Christ, alingi atia batrouble epai na biso bakretien mpo te tolemba tosalela Nzambe te, to abandonne makambo ya Nzambe. Alors Jésus azokondane ba mauvaise habitude oyo biso toza nango ya kokritike, ya kojuge, ya komona baninga pamba. Biloko wana Nzambe aza nango besoin te. Yesu Masiya aza nango posa te. Posa ne eza ke non soki ndeko na yo akwei, soutenir ye, couvrir ye, bondela mpona ye. Parce que natan o mutu azwaka problème moko boye to apengwi to asala eloko mwa mabe, asumuki, corps na ye, esprit na ye ezalaka faible. Na moment wana aza na besoin ya soutien na biso ba chrétien mpona
etombola ye lisusu. Etombola ye lisusu. Me bakretien na ntango oyo soki ndeko na akwei bango mpe baye lisusu na mabanga, baye lisusu na bambeli, ale mpo bapapa ye lisusu bakata ye bien, babome lisusu bien. Eza malamu te. Nzambe aza d'accord na bacomportement na biso te. Aza d'accord nango ata moke te. Alingi yango te. Église eza esika oyo mutu ifo akimela soki aza na pasi. Eza esika oyo tozo kokimela soki toza na baproblème. Bato lelo bakomi kosambela na ndaku, batiki l'église, bapasteur na babandimi bango nyonso ndenge moko. Okopesa problème pa pasteur, pasteur akomi koloba yango. Eza péché. Nzambe aza na besoin na yango te. Nzambe aza na besoin to se soutenir. Ede nganga pe na koede yo. Pona Bible bike vomeke voisin o aza pembeni kendeko aza musika. Vomeke yo aza pembeni na kendeko na aza musika. Soki problème eza na kobenga yo. Soki likambo eza yo po kobenga nga. Nzambe aza na besoin corps du Christ, église ezala clean, ezala propre. Pona bientôt la ye azoya kozwa église na ye. Pe lo bitango azoya kozwa église na ye. Église na ye faut ezala na ni tache na ni ride. Mais tozo tia attention na yango te. Biso tozo tia attention kaka ke non, il faut to critiquer, il faut to bamba to lapider bandeko soki bazui problème. Mais corps na biso tozo soin yango te. Robe na biso tozo laver yango te. Tozo sukola yango te. Tozo zo tenter ya ko soutenir baninga. Po Bible lobi to supporter ba faible. O aza faible aider ye. Eza musala nzambe. Yo kasi kokota lola eza facile. Te. Kokota lola eza facile te. Kozala pe na se na mokili eza facile te. Mutuka dego bimi na mokili. Tribulation na ye bandi. Faut ye bandi yako vivre, yako survivre, pose à la bien. Ne ba ke non vie eza combat. Koko tape lola eza combat. Eza combat. Diable akotika yo te okota lola na facilité. Akoya na makambo ebele mais soki tozo se supporter te, tozo que supporter le baninga te. Les autres te tozo supporter bande côté. Tokomona nzambe ndenge nini. Nzambe tozomona te me tolobi tolingaka nzambe. Me ndeko oyo ozomona ye obi olingaka ye te. Nzambe alobi boza bato lokuta. Nzambe aza na besoin ya ba mauvaise caractère wana te, ba mauvaise comportement wana te. Nzambe aza na besoin aider muninga na yo, aider ndeko na yo, aider ye parce que aza ndeko na yo kati na bonzambe. Bible lobi ke Jésus banaye ko enseigner. Na kati na synagogue Jésus banaye ko enseigner. Allez, mutu mo baye ko benga ya bi ke non, mama na yo bandeko no baza libana ba luka yo. Jésus atuni question. Bandeko na nga banani? Ba sœur na nga banani? Ba frère na nga banani? Mama papa na nga banani? Baza oyo bazo sala volonté ya Nzambe. Bango wana nde ba bandeko na nga. Bango wana ba papa na nga, ba mama na nga, ba yaya na nga, ba leki na nga. Ozomona Nzambe alinga koloba ke non, malgré famille ezali, oui famille ezali, to na besoin na bango, bango pe baza na besoin na biso. Ma famille oyo eleki makasi eza famille eza na kati na Christ. Famille oyo eleki makasi eza oyo eza na kati na Christ. Bandeko na biso c'est bien parce que toza makila moko. Tobotami na bango oui bandeko na biso tokabonaka te. Mais oyo eleki makasi oyo azosala volonté ya Père céleste, volonté ya Nzambe. Yesu alobi bo bandeko na nga baza o bato bazosala volonté ya Nzambe. Liloba na wisi pa Nzambe. Alors, elobi ke non ndeko na yo na kati na Christ. Faut zo soin na ye ndenge ozwaka soin ya ndeko na yo oyo ya makila. Aza mutu n'importe quel mutu te. Aza mutu oyo faut zo soin na ye. Ata ya muke ba conseil problème ezali ndeko afungoli yo mutema abeteli yo lisolo na ye. Elobi te ke no yo tongaka ye, elobi te ke no yo kende kolobaka yango na epa ya batu. Non, oza ko péché. Soko oza na
ba caractère wana banade ya kosengama wana nzambe parce que ntango ozosala makambo wana péché esi ekoti na kati na yo alors diable akoya kovisite yo ere nyonso parce que diable alingaka esika oyo péché eza soki péché ezali nde ye akoya wana akolakisa yo teke aye akolakisa yo te mpo so alakisi yo okobengana ye na priere akodevelope ka caractère wana oyo olingaka wana adevelope yango atia yango lisusu pawa atia yango lisusu pawa mpo na yo mona yango eza normal donc ane deja ye asa travaille ya caractère wana mpo na yo opeshaka kaka mpo na ye augmentaka bademo na ye mpo bavanda bakango libela mpo ntango yesu akoya ozala na ye te nyonso ekoleka yaya vie eza kaka oyo te nzambe apermete na bango eza grâce asalanga grâce nakende na hôpital navanda na hôpital nabelaka nasala 1 mois nde naye koyeba keno nzoto oyo eza na ntina te nzoto oyo tomonaka nzoto eza na ntina te bilamba oyo namonaka bilamba nde na bana olata so nalati vraimen nalati me kuna na mbeto hôpital naye komona keno nayebi komona keno nzoto eza na ntina te ntango nalali na mbeto hôpital naorezoye siko bilamba na nga naorezoye siko vi na nga namona makambo eza na ntina te eza na ntina te yesu nde aza ntina yesu nde aza na ntina oyo nyonso tomona ekoleka yesu akolekaka te jésus krist akolekaka te aza lelo mpe lobi libela na libela yango liloba na ye na mokolo na lelo koyebi soki yaya fungola motema na yo yesu akota vandisa ye na motema na yo depuis bandi kokende eglise depuis obengami chrétien ozochange te mobali na yo mwasi na yo bana na yo bazotémoigne kaka keno oza na bizaleli mabe bizaleli wana olingi kochange te liloba na ye mpo na kokondane te yesu ayabi na ye kokondane mokili te me na ye kolongola mutu na ye kolongola bato na kati ya peshe yango wana akufelaki biso yango wana apesi biso bomoi yango wana azosalaki biso totambola na nzela na ye c'est ça oyo yesu aza nango mpo na ngai na yo eza bonheur eza nzela ya bomoi eza vie ya seko na seko yaya linga liloba na nzambe transforme yo tangaka liloba na nzambe bondela yebisa nzambe limbisa ngai na ndenge na kritika limbisa ngai na ndenge na loba mabe limbisa ngai na ndenge na kritika soki nazwi likambo moko boye ya ndeko moko songolo pakala chrétien problème ekomeli ye ngai un mois mobimba inane mobimba kaka lisolo na ye semaine mobimba journée mobimba kaka lisolo na ye ce n'est pardonne nga na ndenge na jugeaka bato durement ndenge nalobaka mabe ya bato ce n'est pardonne nga naza moto masumu naboyi nzambe na nga yesu nazala condamné naboyi diable akokota na kati ya vi na nga adétruire nga yesu yokela nga mawa bamisusu ko ndenge kaka bozotongaka wana bozosalaka ma bozojuge bato vi na yo mpe ezokende malamu te babusiness na yo ezokende malamu te malgré ozosala ozozwa mbongo oza jamais rassasie oza jamais rassasie biloko ya mabe ezosalema na ndako na yo pourkui mpo ozojuge mpo nzambe alobi na ndenge yo na mesure oyo mesiraka bato yo mpe bakomesire yango yo bakomesire yango yo c'est le temps maintenant ya koabandone mauvaise voie ya koabandone nzela wana ya mabe koloba na nzambe sene nga moko nakoki te na ye komitika epai na yo bato bamonake naza chrétien bato bamonake naza chrétienne napesa motema nanga epai na yo me nga moko nayebi keno na bakarakter ya mabe nazotika makambo oyo te yesu pardonne nga change nga nazaki soki nazwi révélation fona partager ntango na opartage nazokondane mamoko aseke ndeko wana mafo azalaka ndoki ndeko wana fo azalaka ndoki ezalaki mauvaise caractère nzambe abandaki kosepela nango te nzambe abandaki kosepela nango te na caractère nazalaki nango ntina bandaki koyebisa nzambe change nga nalingi susu makambo te pourkui makambo oyo diable mpe akoki koya kopesa bandoto yo okanisaki no bandoto wana eza ya nzambe ndoka nde ya satana ndoka nde ya satana ndoka nde ya ye alingi ka atya o na problème atya o na trouble atya o na problème mpo na problème wana ntango ekoyela yo
alors yo moko oyeba nini akosasortir nango ube osenga pardon pa nzambe to otambwisama na orgueil na yo. C'est ça diable projet eza ke non aya kodétruire biso apanza, mais lokola bolingo na nzambe eza kati na biso, nzambe aye koyebisa biso ngai na yo ke totika toluka kokola na molimo, toluka nzambe apesa biso maturité spirituelle. Mpona kozwa maturité spirituelle eza dans sa parole. Na kati na loba nde tokozwa maturité wana. Pamba boye moye tozwa yango te. Pamba boye moye tozwa yango te. Nzambe aza na besoin nga na yo to se transformer, nga na yo to changer. Bolingo na ye, mawa na ye, ngolu na ye, grâce na ye eko accompagner biso tina suka. Ndeko na nga, fungola motema na yo, yebisa nzambe na mikitisi epai na yo, na ye epai na yo Seigneur. Okufelaki ngai na ekulusu, okufelaki ngai na ekulusu, na mabe nyonso oyo ngai nzambe mwana na yo nasali, nzambe pardonne nga. Na mabe nyonso oyo ngai mwana na yo nasali, Seigneur pardonne nga. Limbisa ngai, transforme bomoi na nga, sukola nga na makila na yo, lave ngai na makila na yo. Yahweh, pesa nga maloba oyo ekomema kimia na mitema ya bato, longola nga maloba ya ba Gillette, longola nga maloba ba venin. Soki na fungoli munoko nzambe o nabimisaka eza méchanceté, eza ko critiquer, eza ko chola. Seigneur na mokolo na lelo nalingi okangola nga, nalingi otransforme nga, pesa nga forme na yo na kombo na Yesu. Nzambe akoaccompagne yo, Saint-Esprit akozala na yo mpo namoni ke non oreconnaître mabe na yo, ondimi omikitisi. Nde wana mpo Nzambe azwaka plaisir na losambo ya mutu oyo andimi komikitisa, oyo andimi komikitisa mpe amikitisi, akiti ne Nzambe Saint-Esprit de Dieu akosoutenir ngai na yo po alobi ete akotika biso baorphelin, atindeli biso molimo na ye oyo akoenseigne biso na oyo kutu Jésus-Christ asanaki te. Saint-Esprit il est là, akoenseigne biso, akolakisa biso maloba oyo biso oyo tozala besoin toyeba, akolakisa biso makambo oyo tozala besoin toyeba. Kaka Yesu Masiya nde aza nango, Saint-Esprit nde aza nango. Alors soki tozotambola na kobanga ye, kotosa ye, kolinga ye, koyoka liloba na ye, akoaccompagne biso kino tokozwa victoire na makambo nyonso oyo tozala nango. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso, apambola bino, apambola bino na kombo na Yesu Masiya. Amen.